Bon. Vous se présentez. Comme on a eu Maman Congo, le papa Moussika, le bandit, il a quand même un peu de bouton à la route, moi pour le coup, on a vu que ça a été depuis 2001, un messager, donc vous dites, maman, on a pu se défendre, on a dit, bana, bobimisa biso biso pe tosala tokobimisa bino mposo tokomi kobomba nguya bakoko na biso tozobimisa yango te moi mpe mokili comprendre ke ndenge nini congolais aza makasi ekoyebana te mais nde na eleko tozokende na ye te so bozwaka mokili komi na mwa kobouge donc bosoto nyonso bato bayaki kotekela biso bible dote biso bonzambe ya makasi bosoto nango soki esali ebimi polele mpo tozomona bango kuna bazwa na système yao bango mo baloba marque de la bête papa azobima na mwana mwasi mobali na mobali baobima mwasi na mwasi ebanda kala banda bata na bakuvana na ba séminaire melelo ebimi na poisse nde ebimi na poisse bongo c'est que suka na bango pe yango esani suka na bango ekoki po bango bata délai biloko na bango tout ezaka na délai donc na ndenge batoni mboka na bango eza délai bana tamo précise ke ndenge zao atande nini tokokaisute parce que ba esprit lini po bango ba travailler bien. Il faut esprit na biso to kufa kebele siko to kufa kebele sans le savoir pour to zolanda bokoko na bango or que za biso te lolenge na bango za biso te biso lolenge na biso to na climat na biso to na bilona biso to lia kala to apela ndenge ya divinité na biso nzamba yoke na biso mbala moko o to koki ko sala na mboko ke to lobi esamba mo esani esalami so to bungisi ba capacité wana po faut en Christ ba pesi ba na mboka ata bolo bela bango ke bonzambe zonga mutu longa meme ako moi on est toujours ça la net au bon mais OK conscience amu ezali susu tendenge ke o ba bota o mutu bota makana boya pe maele avant ba la kisaye ke tala tata mwasi tala boye mutu daba bokita mana na bonya yemo so wana ndi siko ba minde ba sene balongo liango batike biso oya bango o ezo pesa biso malédiction ba produit chimique yo ata mikana ka ba produit chimique lolenge na bango ya kozalela tana ba mama na biso surtout message mingi na pesa kwa ba mama na biso ya Congo no ke bana to ba femme africaine to na mibeko ko na mboka na biso mibeko na biso za de coutume to na coutume na biso ezake muto mukila pesa ngote uta direct na divinité ya bakoko ke moi c'est moyindo a vivre ka mobala moyindo sani a vivre ka bo mais ba mama ba perdre valeur wana ba lelo ba lobi yo parité na mibali jamais loba bango kuna mebiso awa te oza parité na mobile na ndenge nini etake yo amwasi yazana mobile boko kana ndenge nini wabo ko kaneza te donc ba bizaleli wana o bango so elibi ba elibi so wa ko faire perdre biso boko kona biso yango wana atato lobi loko bazoyo kate donc ekomika net ngonga suka bo mangongele mo osaka action po mangongele mo na za avatar l'homme de 4 éléments abomaka tout dans so yeka kaya alimnya mambo mnduki yo bundaka na mabili yo bundaka na mai yo bundaka na mupepe yo bundaka na moto donc cette fois-ci moi sous balong ezate poto esprit ya tamoko ta okufa lisusu kisa susu misala na poto kuna makasi ba immeuble tele monzire bangonde bazoto OK mais limo bakoko na biso na ba esclave bakoko na biso mais esprit makambo wana ya to kangi yango ya oteka kamutoke sa musala kuna eza asu ndekoza asu mboko tepo mboka elingi ezonga nde na nature parce que bango baza mingi bato miracle biso awa toza miracle ba miracle te nous sommes le merveilleux net nzambe mo merveilleux faut bango ne ba biso sur la miracle nzambe na bango sala miracle mais biso sala merveille et là on a la capacité naturelle o eko supporter mutu à vivre longue vie c'est la nature et ate ke o to ba influence ko ba mo na o ba minda ba tesel nyoso mi ko ngenge ba koko baloba ya pauni o la na ba tesel wana biso ko bomo misu mo yo ba yo moko exacte ba komo la kisoko le message ya pesi mama Congo en tout cas o parité na mibale en tout cas nga pena etaki mama Afrika bona ko tosa bonzambe na biso nga pena na boyi yango biso tozana musala na biso na mokili mibale tu bazana musala na moto se compléter pour année toza na avancement pe tout monde ba génération et ate que to pour na défi on a l'équipe mobile yango moni basi belé bobebi na ba loge pona ko kokanisa yo na mobile basi balingi loge na mboko aza la mokonzi aza général ozo bebisa libota na yo na basi mususu na tindeli bino message boza na pouvoir bakanga bino boumbu banda kala bobala kate bobota kate bana wana bobombi na mabumu wana bokozonga na bango ndengo wana ezala kate
bana bobomi na mabuntu wana besoin na bango totonga Kongo asika bosisi bato nyonso na kosakrifie siko banani baotonga misusu bakomi na bango bapede bobota bana toya kosangana totonga Kongo asika eza teke bokangama na couvent kuna ondire bino nde bato malamu zoka toyebi bien ke bino nde bozoplace ba mauvais sort mazobima na elongi bato malamu na bamapu bandoki baolase ba mauvais sort parce que biloko bango baosambela eya bacérémonie purement diabolique ozomona babougie bamai oyo bamai oyo babwakaka wana mai yango yo ya momai litanga na moke obwaki eleki tonge na nguya jamais bamai ya minene kuta eza bilima minene eza yango elingi kolakisake bango bato moko bavandaka na butu okanisi balali bamamelo basi baportion na bango butu kolanse bato bazo bamputuma bakuluna toyeba bilimo ya kote ozokuta te ezoka ezouta na bato bazobatama na bacouvent na baséminaire na lokola mosala na bango ezosila lo ayaka mpe mission mission ezala mpe na suka mission yango mpe tosi tolembi yango mission na bino esani esila bokanga bible bozonga kote boutai nango po tolingi yango sur te po biso mpe toza toyeba nzambe toa mpe na kombo ya nzambe neti ngai na mosika mbuza biso mpenga akongo mongali ntango bango bayaki bakutaka akongo mongali te bakutaki akongo mongali daya kutu bayaki na kombo ya yesu te bayaki na kombo ya emmanuel die parmi nous kombo ya jésus ye lobilobi ya na nouveau testament siko boyolobela biso nini ke yesu na la lambo na la combien parce que na mindele lelo oyo baza na bango na expérience toza ya bonzambe oyo positif te bango baza bakanga mingi na baloge kosakrifie bamakila balugaru mosala na bango yango wana ya komibongola na objet moko lokwa nyama bango nde baza purement oyo baye na formation ya marque de la bête marque de la bête eza lolenge oyo tozomona bango bazovivre totali na lolenge nzambe asali mokili ekokani te alors oyo wana balakisa ya biso eza bonzambe te eza nde bondoto yango na mboka na biso lokola bana bilaka si bayaki lokola kimbango alakaki toye mpe toza wana tozobunda mpe elingi mpe koma na suka mposo kaka botie kaka tembe toloba susu kaka te mopepe kaka nettoyage en évité te okei mposo olingi okochange te oyo ngai nasambelaka obombi eloko moko boye na nsima ya losambo wana kekele nde kaka nde moto ezoya moya biso eza te mpo de atolobi na kombo kaka nzambe bakongo na biso